la chaîne qui vous édifie. Moi, j'ai dit que à chaque cycle de 40 ans, Dieu envoie toujours un libérateur na Congo. Na Jikombo ya Liboso. Je prie là-bas. Ça n'écrit pas ça. Na commis awa Simon Kimbango. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Simon Kimbango. C'est ça? Oui. Ok. Si Simon Kimbango vers les années 20, tu as dit que Nzambe Atinda qui est un grand et imminent prophète de l'Éternel. Alors, Simon Kimbango n'a pas ça na date de naissance, na date de décès. Ndenge moi ça qui kosolo nangai. 1887, donc naissance naïe, né 1887, qui n'en a 1000, j'avais écrit ça, qui n'en a 1951. Kolanda na référence oyo ndenge mange alekaki na kopé sangai ya mibale. Na lobi ça na livre ya Isaïe, chapitre 30. Na bani na premier verset. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. OK. Papa, na ça ngande na solo ba yangote. Mawa na bana batomboki oyo bazali kozwa mikano nokino ki basa ko sangai na yangote. Tokobi. Et qui font des alliances, sans ma volonté. Quand Christ reviendra pour enlever l'épouse, l'église, ce n'est pas l'église bâtie par les hommes. Et c'est l'église physique, enlevée, mais Amen. et la vraie église, c'est ça la vraie église. Peu importe, sous fermeture, il y a une église bâtie par les hommes. Mais bongi sanano o ezali motema na yo etambol na yo vis-à-vis d'Nzambe, parce que c'est cette personne spirituelle que Christ viendra pour enlever. Papa, est-ce que les alliances que ces politiciens ont signées entre eux, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Quand Dieu révèle à l'obi kende koloba toeko sakola, moi je vois qui peine nangai. Yenda lobi papa, tanga mokanda o, tikana continuer pour accumuler péché sur péché. Donc ozomona ke ba lianso bango bazozwa entre bango. Ozalobo kwa salibo ne balé na fleuve. Tango salibo papa, je vis des gens à genoux sur un tapis rouge. À genoux donc sur un tapis rouge mais na kati ne balé. Pe nazomona bilongi onga na yebi. Na basi na mibali na mindele na baindo, le chef d'état du monde. Chacun avait un verre dans lequel il y avait une liquide rouge. Donc, Talabango a poussé des gens en boule à 70-80 ans. Mais, basala kaba sacrifice ya bato ya banamike juste pour papa bamela kango spirituellement et physiquement. Je pouvais voir de loin. Dans la vision, papa, mishnange comme kalkoya et aigle. Mais si on a bon motoboy, nazo kokata komona ndeko za sima caméra te. Voilà. Natali na ekomona aux abords ya port mai ezalaki ko baluka lokola tourbillon. Alors musakoli tala malamu pona lingila révéler lokomoko. Mai ezo baluka lokola tourbillon. Et du coup, na mai wana muto abandi ko bima na tourbillon wana, muto azobima zobima. Mutango tango abimi c'était vraiment inhumain. Mais eloko impressionnant kingai azalaki moulayi. Il pouvait mesurer même aux environs de 5 mètres. OK. Oh, nalobi mais oyo muto ndenge nini? Ayibisinga musakoli. Omoni muto wana c'est un grand sorcier. Motoana zali féticheur moko monene renommé na mboka Brazzaville. Motoana même soki otuni ba Brazzavillois ba koyebisa yo. C'est auprès de cette personne là oyo ba chef d'état mingi bakendaka ko ngumba mela pona koluka nini bokonja molili. Pona koluka ba protection na bango ya molili. Pona koluka makambo na bango ya molili. En tout cas quand je y ai regardé papa, j'avais les larmes aux yeux. Moi je voyais ko ebisanga imosa kolikole la terre. Mais yoka eloko na koyebisa yo oyo azako kamamboka sikoyo asosola malamu l'histoire il y a les deux brigands sur la croix yoka eloko ayebisinga yo asosola malamu histoire il y a les deux brigands sur la croix nalobi sosoli sanga yango alobi nangai l'un était condamné à mourir parce que à se mokaka na Christ. Alors mais toi tu dis que tu es fils de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais sur la croix? Sauve-toi et sauve-nous. Mais oyazala ki na ngambo
mal. HP Media, la chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Si mananyo sonse wanaliwa yo kongkambangai unambokayo plus près de toi, plus près de toi, Seigneur Jésus, plus près de toi, Seigneur Jésus, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tobelemi e paina yo mo santo na basanto nzambe avandi bisikabile kili kolor.
tobelemi epai na yo nzambe oyo miso na yo ezali komona mai nyonso ezali kosalema na se na moi. Tobelemi epai na yo nzambe oyo azali kopesa mpema na bomoi po ete tosanjola ye butu mpe moi. Nkolo tala biso bana na bato yo tindi lisusu mokolo na lelo bawumbu na yo ete toya kosakola toya kokomisa malako na yo liboso na libota na yo. Tobelemi epai na yo kosenga ete nkolo ozala na biso elongo ya solo kolandana na mabunga na biso tobongi te kobiangama bawumbu na yo bana na yo kasi na bolingo ngolu mpe mawa na yo ozali kolimbisa masumu na biso kotangela biso yango nkolo lokola nyongo te. Tika ete mawa na yo ezala likolo na moko banso ndenge tovandi na esika mpe bayo azali kolanda biso na ngonga oyo mpe tola mitema na biso mpo toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Nkombo na biso ezanga koyebana te na buku na bomoi na lole. Tosengi ete nkolo molimo mosanto na yo azali nzambe atondisa makate na biso po ete nyonso tokomemela bana na yo balekaka kososola yango. Yawe napesi yo merci mpo na mokolo na lelo. Ezali mokolo moko très significatif oyo telemisi biso lobi botelema bokende boloba yango tika ete lokumu masanjoli mpe kembo ezonge epai na yo. Pambola ndeko moko na moko azali na biso na kati na esika oyo. Pambola ndeko moko na moko akoleka na kolanda biso nyonso mpo na lokumu na yo na kondima basantu tolobi amen. Amen. Pambola yo papa. Tango nazalaka na kelasi nazalaki koobserve de près professeur oyo azalaki kopesa ngai cours ya histoire na 6e des humanitaires. Professeur wana azalaki soki alati chemise ya manche longue ezalaki un message. Mpe soki bozotala attitude na ye elobeli na ye esaleli na ye pendant tous les jours oyo azalaki revêtu na chemise ya manche longue ezalaki vraiment koreflete un message. Mpe soki alati chemise oyo ezalaki na manche courte ezalaki mpe koreflete un message. Natoni nzambe mokolo na lelo napesi nzambe wana merci nakanisi ete esengo na ngai ezali kovivre na kati na ekeke oyo to na génération oyo nalobaka yango enfant de voir l'accomplissement spectaculaire de toutes les prophéties de la Bible. Esengo na ngai ezali ete tozali na bino na esika oyo mais il y a des anges qui sont en train d'acclamer, d'adorer, de louer Dieu au ciel. Esengo na ngai ezali ete atako bato na mokili bakoboya kokumisa nkombo na nzambe kasi yawe alobi akopesa ata mabanga minoko mpe maboko mpo baleka na kosanjola ye. Voilà pourquoi nalobaka ete esengo na oyo andimi po ete nyonso oyo bayebisi ye na ntina na nkolo ekokokisama. Nzambe apambola yo, apambola pasteur, apambola ndeko mosali na nzambe azali nsima ya kamera mpe apambola ndeko moko na moko azali kolanda biso. Nasepeli naleka na kointroduire message ya mokolo na lelo na lecture ya référence biblique moko oyo pasteur na kosenga leka na kosunga biso na mokanda na Apocalypse de Jean chapitre 1er verset 3. Apocalypse de Jean chapitre 1er verset 3. Apocalypse verset 1er, chapitre 1er, verset 3. To tangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Na kosepela pasteur otanga yango phrase par phrase na limbola yango na lingala. Merci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et sengona bao bazali kontanga pe bazali koyoka les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Amen. Nakanisi lecture ya référence biblique oyo ezali trop clair. Bible lobi esengona oyo azali kontanga azali koyoka maloba na bisakoli pe azali kobatela nini yango ezali koloba po ete tango ekomi pene. Nini nalingi na yo loba papa omoni tango tozali ko traverser sikona sena moi ezali tango ya ba insulte te entre nous ezali tango ya ba moquerie te ezali tango ya ba critique te mais ali tango oyo esengeli biso nyonso basali na nzambe to sangana to former une seule force, un seul bloc pe to se soutenir réciproquement dans la prière. Tango o tozali ko traverser papa na mokili pe na mboka oyo
ezali tango ya masekite ezali tango oyo ngai kutu nakoki koloba na bandeko soki oyebi ete avant même confinement ozalaki kobondela mbala moko, je vous en supplie au nom de l'Éternel banda kobondela mbala mibale sikoyo. Soki oyebi ete avant confinement ozalaki kobondela te, je vous en supplie na ngonga o banda kobondela po ezali tango te o tolekana kosakana na personne spirituelle na biso car le jour sont mauvais. Na ko introduire papa message ya lelo ko bandana na o etali bino moko na chaîne o ya bino. Amen. Na zui tango ya kobondela. Na kanisi tango na kendaki kotala ndeko na biso mwana na biso mosali na Nzambe na kombo ya mama Jeannette. Oui. Botuna kangai motuna moko. Pena ya nola ka koloba ete tango nyoso yo naza kosambela pona banganga. Na ebite soko se souvenir nazo sambela pona bandoki pona ba marabu nazo sambela mingi pona bandeko basali na Nzambe bazali ko betisa mama baku bazali ko koisa kasi na sali na no un pas de recul papa omoni na réaliser loko moko na sena moi c'est comme si shit ya basali na Nzambe zali esengo pona bato mosusu donc tango bato baza komona ke mosali na Nzambe beti libako akoi c'est tout un sujet o bazali ko publier na ba média donc c'est un sujet de joie bato bakomi ko sepela na yango merci ezali tango na beti lisusu setonkola lobiete to simba na maboko to talisa bolingo ya solo esika moninga azali na faiblesse telemisa ye esika motabeti libaku na place ya kofinga ya kosepela bondela pona ye voilà pourquoi na ebisa ki papa ke nazo passer temps pona ko bondela pona différents types catégories bato na uti kotanga na bandoki susu mosa papa na bango bazali bato Dieu aime les sorciers mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Amen. Dieu aime les prostituées, mais Dieu n'aime pas la prostitution. Bazali batolokola yonangai. Pour même bisonenge tozali nesika o, yamboto koma o tozali. Nous avons un témoignage du passé. Amen. Nous avons un témoignage. Peut-être tozalaka ba fumer ya drogue. Peut-être tozalaka na ebite ba impudique. Peut-être tozalaka ba fumer ba ivrogne, tozalaka na mabemoko oyo kutu tango mosusu ba bazali na prison. Ya biso mabe aller passer le kina ya bango. Yango na lobiete tango nyoso ngai na passé nazalaki ko intercéder ko bonde la pona bandeko wana. Papa na kosenga ete message ya lelo. Po ekozala moi surprise même pona bino. OK. Message ya lelo na bondeli ndeko nyoso oya kolanda ngai. Aleka na kokomisa yango na moto oya yebi. Ata moto wana ndimelaka nkolo Yesu te. Akomisa message wana na ba famille na ye parce que nous allons procéder avec vous na moi mathématique moko amuke c'est pourquoi nous avons écritoire moko sima na biswa. Oui. Nzamba zali malamu. Dieu parle. Nzambe azolobela biso na mboka oyo d'une manière ou d'une autre mais bato mato imangongi. Nzamba azotinda ba pasteur ba envoyer ba sakoli. Bazoloba de la part du Seigneur mais boni bazondi mabango. Boni bazobwakisa bango. Papa l'Éternel m'a dit telema kende koloba. Yango moni to komine sikaoy potoloba de la part du Seigneur. Na kati na mabondeli wana. Tango ngai nazalaki kobondela na période tokendaki kotala ndeko na biso na maladi ezalaki kotungisa ye. Oui. Papa un certain jeudi parce que lelo tozali le 2 juin. Un certain jeudi na mois passé ya mois de mai ezalaki si je ne me trompe pas le 22. Tango nazo bondela Nzambe aux environs de 23h45 miso nanga ya kokangama j'étais à genoux nalingaka mingi tango nazobondela nazala toujours proche de la fenêtre et pendant que j'étais en train de prier des gens kola lekaki kozwanga en extase nakomaki na dimension mosusu du coup nayoki moto moko asimbi ngai na mokongo tango nayoki moto wana asimbi ngai na mokongo nalobi na se retourner natala moto nani asimbi ngai na mokongo et quand je me suis retourné afin de voir qui était cette personne oya simbaki ngai na mokongo nani na ekomona une personne très élancée mais alataki robe moko ya rafia robe ya rafia atali ngai alobi mosakoli est-ce que okoki ko permettre ngai to solola nalobi problème ezali te mais tango nazongisi mutu na ngai liboso je me retrouve que nazalaki aux abords ya fleuve Congo. OK. Donc fleuve liboso na ngai mabanga tout autour là nakomi ko se poser la question mais au juste nazali wapi. Alobi na ngai mosakoli nazozela yo est-ce que pesi ngai aval permission toleka ngai na okosolola nalobi problème ezali te aye koloba na ngai lisusu est-ce que nakoki kovanda pene na yo nalobi problème ezali te aye kovanda pene na ngai tango avandi pene na ngai papa vous savez moi je l'ai toujours dit que
Je ne peux pas le faire. Tout au début là, je vous disais qu'il fallait na banda même un message pour na oeta libino. Quand je dis bino, c'est-à-dire chaîne OESP Média. Vous savez, Nzambe a lingi chaîne oyo mingi. Nzambe azotinda ba envoyer mingi ya ye ya solo na chaîne oyo pour ba ya ko komisa malako na Nzambe. Mais nkola lobi bosa la keba. Bosa la keba pona nini. Po ete ezali na bato mosusu oyo nkolo azo reconnaître bango te. Ezali na bato mosusu oyo bakoriske babetisa bana na Nzambe mabakumi te mapamba na nzela na chaîne na bino. Alors soyez vigilants. Bozala na attitude ya kobondela ka Nzambe à chaque fois. Tango bolingi boyamba pardon un invité une invitée na chaîne na bino. Qu'elle réfléchit, comprenne. Alors tango ngai na eko vanda. Ndeko oyo avandi pene na ngai azwi maloba avandi koyebisa ngai alobi mosakoli est-ce koyebi ke na confinement oyo ezoleka na mokili il y a une grande bataille qui se passe na dimension spirituelle nalobi nini olingi lisusu oyebisa ngai alobi confinement oyo bino bozomona confinement ezali etumba moko monene dans le monde des esprits. Pourquoi confinement? Pourquoi etumba? Parce que ma bondeli na ba santo, ma bondeli na ba tunyoso bazali ko sambela kat na bo solo, ezako mettre mal à l'aise le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres bazane sengote. Bazo mona pe bazala ki komona chaque fois une colonne de feu briller. Bazo mona moto kopela makasi kobima de part et d'autre dans le monde. Ezalo kola, vous voyez quand il y a une explosion, ba monticule, ba particule pardon, ya et panzani. Donc de même que les prières ya ba santo. Et alors le monde des ténèbres bazala ki ne sengote. Bazala ki ne sengota soki mokete. Non seulement cela, voilà encore un mystère, papa. Ndeko kakazolo banangai. Alobi papa, oh l'homme blanc. Et ça pas battre Paul alobi ta grâce me suffit. Papa nalobaka toujours Dieu nous a créé noirs avec raison. Ce qui nous a créé qui biso ba indu nenge ba benga kabiso, moi je préfère dire les Africains, et ils allaient avec raison. Yango contente-toi de la peau que tu as. Kolukato banda ba gri ba krobasi ko chaba biloko kila na nzoto poko masoki lokola mondende. Non, contente-toi na le poso nzamba pesio. Vous savez que ndeko avanda ki pembeni na ngai, mais je précise c'était un ange que le Seigneur a envoyé pour s'entretenir avec moi. Atali ngai alobi mosakoli. Na motema na mondele. Souci wana ya ko recoloniser l'homme noir na no silate. Nalobi abo. Alobi oui. Na motema ya mindele les dirigeants occidentaux ndenge bazali wana souci to posa wana ya ko recoloniser bino ba africain nanu esila te nalobi pona nini alobi ete souci na bango posa na bango et so porter toujours sur ba minerai na bino ba africain et précisément ya bino ba congolais nalobi mais enfin jusqu'où alobi oui mindele ndenge bazali wana il continue à me parler. Ndenge bazali wana bazo se poser la question de ça. Papa, si kana ibsabine lo komoko, plus rien ne sera comme avant après ce confinement. Je le dis papa au nom de l'Éternel, plus rien après ce confinement parce que confinement oyo papa est politisé dans d'autres nations du monde, mais ils ont englobé, ils ont caché la vérité et belé. Mais retenez une chose. Plus rien ne sera comme avant après ce confinement parce que nous avançons lentement et sûrement vers des événements spectaculaires. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit que 2020, nous vivons l'accélération de l'accomplissement de certaines prophéties et tout ce qui était enfoui sous la terre, Dieu les remontera à la surface. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Ce qui tango mosusu bato basalaki na habitude ya facilité na ba banque, na économie, na agriculture et consort dans le monde, plus rien ne sera comme avant après les confinements parce que les temps sont proches. Moi je ai kotala ngai alobi mosakoli na mitema na bango posa na bango ezali toujours ba recoloniser bino nalobi pourquoi nanu balembite tous ces massacres tous ces morts na mokili nanu balembite alobi te nanu balembite bazo viser plus ba minerai na bino ba minerai Afrique et c'est le Congo papa les deux nations jumelles na kolobelango na deuxième partie. OK. Oh Jésus
les deux nations jumelles du monde. Vous connaissez ces nations? La République démocratique du Congo et l'Israël. Ce qui s'est affiché na pavement ya synagogue, ce n'était pas la carte du Congo voisine, mais c'était la carte de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est nous les Congolais qui avons demandé à Dieu, que carte comme ça qui ne s'affiche na synagogue wana na kokopa na ngona deuxième partie. Il y a entretien ngai na mange l'entendre. Alors, na objectif na bango wana ya koluka ko ravir toujours les minéraux en Afrique. Moi, je suis ko bisangai. Alobi mo sakoli. Fongola matoi peyoka. Mindele wana ndengo zo mona bango tels qu'ils sont là. Bazo se poser une question par rapport à la pandémie. Mais pourquoi les Africains bazo koufa en grand nombre? Pourquoi les Africains bazo koufa ndenge bango bazala ki ko s'attendre na yango te? Papa, écoutez, je vais vous prouver tout à l'heure dans la deuxième partie d'entretien que la République démocratique du Congo, peu importe, je ne suis pas là, mais moi je communique le message du Seigneur, que Zali un pays où Zali à destination prophétique. C'est un pays où Zali élu, choisi par Dieu, et la République démocratique du Congo est à jumelle, il y a Israël. Les Blancs sont en train de se poser la question, mais pourquoi les Noirs, la manière dont on s'attendait, et précisément les Congolais, je vous ramène la déclaration à leader Mokwa OMS. Se souvenir. Ce leader a dit ceci. Vu pandémie bango ba occidentaux bazana ba matériel bazana ba aspirateur, ceux qui ba respirateur, je ne sais pas comment ils appellent ça et consort, bazana ba hôpitaux, mais en Afrique c'est le contraire. Alors qui attendez-vous na hécatombe en Afrique. Vous connaissez ce que c'est l'hécatombe, hein? Donc mort massive, mais allez-y comprendre que ça s'est retourné contre eux. Exactement. Et Balukeli Bango, papa, Dieu parle par des années, Dieu parle par des dates, Dieu parle par des signes. Le 2 juin, saison sèche chez Bandagam Colonie, le 15 mai. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi il continue à pleuvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, scientifiquement, mais la pensée de Dieu, de côté. Que la saison sèche chez Bandaka le 15 mai. Mais hier, avant-hier. Depuis le 15 mai, il y a 3 pluies. Mais les gens ne discernent pas le langage du Seigneur. C'est quand il y a un message. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ndeko on a promulgation à discours qu'en Afrique il y aura l'hécatombe. Il savait de quoi il parlait. Il savait pour qui était coronavirus na bangwana, c'est plus l'Afrique qui a été visée. Les Noirs, comme ils ont toujours tendance de le dire, qui ont été visés, et précisément les Congolais. Nous sommes pour recoloniser l'Afrique, pour s'accaparer dans la minerai Afrique. Mais malheureusement, qui n'a pas dévié trajectoire. Quand vous pointez les doigts sur quelqu'un, il faut qu'il y ait un doigt qui s'atterre et c'est ceux qui sont en train de vivre. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Tango ayekoyebi sangai makambo oyo, alobi fils de l'homme. Yo na yo kaki uta musike pa iwapi na uti, na lobi uti wapi, na lobi musika na lola e pa iwapi na uti, na bandaki koyoka mabondeli na yo yango na kiti nkolo nzambe atindi ngai na ya ko s'entretenir na yo. Alobi ozalaki ko bondela pona banganga na zongi wana. Ozalaki ko bondela pona bandoki. En tout cas na bolingo makas. Papa, nzamba zaloko. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Yango na place ya ko finga, na place ya ko critiquer, ya ko loba de n'importe quoi. Soutenons-nous mutuellement dans la prière et c'est ça le plus grand amour. alobi na yokaki utali kolona lola ndenge ozalaki ko bondela kasi fongola mato yokanga imalamu susi na yo ezali nini nalobi me outi koloba yango sikoy tala ekolo tala mboka na biso uta to bandi ko bondela uta to bandi kolela et plus grave même oya zali sikoyo na bokonzi nalobi oya zali sikoyo na bokonzi apparemment rien ne marche alobi me mosakoli yo yebi yango pour déjà Yahweh a tinda moi je me croyais que tous les efforts oyo bango bakosala et quoi aboutir ne loko mo côté aussi longtemps que loin donc le loin o nzamba pona akomoni samate na lobi na yebi yango ayeko talangai alobi lobi loko moko très capital que oya za sikona bokonzi papa bana na nzambe bafungola matoi bayoka malamu alobi olobi loko moko ezali capital ete oya zali actuellement na bokonzi
depuis qu'il est là eloko moko ezo marché te siko tikanga na tuna o motuna moko mosakoli wana ye atuninga motuna alobi mosakoli papa Dieu est bon nzamba alingi biso mais tososalaka bolingo na nzambe te nzamba azokita même dans les séjours des morts akende korachete kozwa moto mais akotalisa biso bolingo ndenge nini ba oyo nyoso bazali na scène politique combien de fois encore azolobela bango na nzela na basali na ye bazoyoka te combien de fois encore azobenda bango matoi bazoyoka bango na nzambe te papa soki nzamba rejeté yo ato baluki na scène mabele ako changer avis na ite mwanzo ya yebisingai alobi mosakoli ndenge nini yo lingi ete oyo azali na bokondi sikoyo aleka na ko réussir aussi longtemps qu'il est revêtu des armures de Saoul. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, ndenge nini yo lingi ete aleka na ko réussir aussi longtemps que ya latibi bundeli ya Saoul. Jésus. Nalobi sosoli sangai. Aye ko pesanga référence pasteur tokei. Mokana na 1 Samuel. Tokei na 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Et ça malam papa ba o pe baza kolanda biso ba komaka ba référence pe batanga kayango. 1 Samuel chapitre 17 verset 38 qui non a 40. 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 40. To fungula mato itoyoka. 1 Samuel chapitre 17 verset 38 verset 38 qui non a verset 40. OK. Totangi 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 40 et lobiboy. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Merci Nkola Pambola papa tokoki kosuka wana la suite bandeko batanga na ndako. Oyoki ya no David apesi Saoul. Alobi ete je ne suis pas accoutumé ya kosala nini ya kotambola na elateli oyo. Pe asali nini alongola ki yango. Mais ndenge kona alobi papa ndenge nini yo mosakoli olingi ete ye aleka na ko réussir aussi longtemps que ye alati armure ya Saül. To yebi biso nyonso histoire wana. Tala ba Philistin baza ko finga nzambe na lola. Po bazala ki normalement ne ngambe moko Goliath. O azala ki leader na ebundeli na bango na armée na bango. Mais armée kuna na Israël bazala ki kolenga. Mais ndeko o alobi non ngana kende ko bunda na ye. Po asa ko foncer comme na nzambe. Saül azui ebundeli na ye. Apesi David po ale kana kolata papa. Oh non, kola le kana ko sunga wana na nzambe to sosola. Alatisiye casque na ye, apesiye épée na ye, alatisiye. Mais David a réalisé que ça qui très lourd na nzoto na ye. Et na ndenge, oye bina fungo la parenthèse moko. Papa omoni nga na linga kami makola ta veste te. Hein? Pour na pese exemple to sosole lokwana. Donc tout ce que je sens o eza lourd na nzoto nanga na kokaka yango te. Donc yango na sepelaka papa na tambola nangata na ba sandal na babiloko moko eza léger, c'est ça mes nature donc accoutumé. Ndenge moko pe na lobi. Kokamwa te soko lobi prophète mais yo ndenge nini depuis na pesa yo veste olata kangora rama kokamwa te je ne suis pas accoutumé. Ndenge moko na David wana. David n'était pas accoutumé à mesana te na elateli wana. Ndenge nini David akokaki kokende ko bundisa Goliath pa longa etomba avec cette armure ezala qui a été impossible. Et David devait se servir na oyo ye asale la kango à chaque fois papa tikana so solution lokomoko Jésus de Nazareth. Alors les alliances papa oyo bango bazana bokonzi baleki na ko signer entre bango. Est-ce que ces alliances ont déjà été faites voir au grand public la population? Est-ce que ces alliances papa ezali normalement pour le bien-être du peuple congolais? Comment
quand normalement David pouvait aller combattre contre Goliath na armure oya kokakiko kolata yangote. Comment voulez-vous que la nation ait kende liboso aussi longtemps qu'il y a des alliances secrètes conclues? Papa tokena mukanda va continuer. Tokena mukanda dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Verset 1 qui non verset 3. Ésaïe chapitre 30 verset 1 qui non verset 3. Ésaïe chapitre 30 verset 1 qui non en verset 3. Amen. Bolimbisi ceux qui n'ont vu Bible boye, n'a vu téléphone pour la lumière. Donc pour permettre ngai vraiment, mais c'est ça ma Bible est là. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel. Amen. Qui forme des projets où je n'ai pas de part, qui conclut des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre à sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Verset 3. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. Merci beaucoup. Les refuges que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous prolongera dans une grande confusion. Dieu vous bénisse. Sunganga ina téléphone eza penewana nazwa version mususwana le téléphone qui est à côté de vous. Excusez papa, ceux qui ont de la version yango na sepeli na c'est la version nangai. D'accord. Tout ça la version parce que écrit au peu eza moi passe. Je vais utiliser version il y a Louis II. Kolanda na référence oyo ndenge mange alekaki na kopesa ngai ya mibale. Na lobi ça na livre ya Isaïe chapitre 30. Na bani na premier verset. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. OK. Papa, na ça ngande na solo ba yangote. Mawa na bana batomboki oyo bazali kozwa mikano nokino ki basa ko sangisa ngai na yangote. Tokobi. Et qui font des alliances, sans ma volonté. Papa, est-ce que les alliances que ces politiciens ont signées entre eux, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Quand Dieu révèle à l'obi kende koloba toeko sakola, moi je vois qui peine nangai. Yenda lobi papa, tanga mokanda o, tikana continuer pour accumuler péché sur péché. Donc ozomona ke ba lianso bango bazozwa entre bango sans demander la volonté du Seigneur. Ezo bakisa masumu malheur likolo ya malheur na mboka à cause ya alliance na bango. Dollar ezo kende soki na 2000 francs congolais pour $1. Ozomona papa pasi likolo ya pasi nakoba. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pas moi, mais Dieu. Voilà, Nakokoba. Sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Au lieu baluka nzambe nde oyo azali refuge pe protecteur, ben bango bazo kende pa ya banganga, bazo kende pa ba marabout pour les consulter et chercher refuge nakokoma nesika wana. Et cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Nga mutu na lobi yango te makomi nde lobi yango sikoyo tala papa moi je o aza koyebisa ngai ndenge nini yo lingi ete depuis azali na bokonzi makambo ekende liboso aussi longtemps que il est revêtu des armures de Saül. Ndenge nini David akokaki kokende ko bunda na Goliath avec armure o azali accoutumé na yango te, c'est clair, c'est totalement clair. L'ange prit la parole. Akobi sungangai papa nakoloba nangai. Alobi au monde la plupart ba politiciens na bino. Bazo kende ko consulter ba occultiste. Bazo kende ko consulter normalement ba nganga. Nyonso wana pona bo compte, nyonso wana pona ba protection selon bango. Nyonso wana po baluka pe ko konza la population peut ba pikaba vanda na bokonzi pendant longtemps. Papa, est-ce que Saoul a kenda ki ko consulter un féticheur? Tango bitumbe koti na mboka pasteur si je ne me trompe pas c'était Saoul. Nazo ko ba na message.
Saoul a dit non. Il faut tout le kakoye ba volonté na nzambe pour na bitumba ezali nini. Alors il va convoquer le prophète Samuel. Malheureusement le jour où Saoul a luka ki koye ba volonté en nzambe l'avant, n'est-ce pas, le jour avant, Samuel était déjà mort. Mais na souci wana papa aketi koluka un exorciste nganga moko pour ba kende na tombi à Samuel a sala ba rituel na yedo nganga wana juste pour susciter l'âme de Samuel enfin aye ba volonté na nzambe zali nini. Mais est-ce que ces chefs d'état du monde ba luka kakawe ba volonté na nzambe zali nini? Vous allez peut-être me dire que non, ils sont entourés de serviteurs de Dieu. Quel genre de serviteurs de Dieu sont-ils entourés? Bazoya, la plupart de ces chefs d'État dans le monde, Bazoya na kombo na Yahweh na monoko, mais pendant que Tala Bango Bazana Baloge, ils appartiennent à Baloge tel, Maïkari, Baroge prêter serment à la Bible. Papa, ça ce n'est que des écrits, hein? Ça ce n'est que, comment je dirais, ce ne sont que des papiers sur lesquels on a écrit. On a écrit vous comprenez pas? À Koki Kozana Bible a presté serment, mais c'est un occultiste. À Koki Kozana Bible a presté serment, mais c'est un féticheur, c'est un marabout. Mais Talandengen Kolo a ebisibiso clairement awa, fils rebelle, bozo prendre l'alliance sans me consulter. Somme premier. Bible l'obinine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qui le fait réussira. Mais Yonangai, est-ce que face à un projet, vous voyez pourquoi nous échouons? Pourquoi nous échouons dans la vie? Tango bandi likambo, okolinga ko nzambe wana libosote, okolinga ko associer nzambe te. Na éviter bato bakanisa kake comme ça na ba millions na ye, comme ça ceux qui banini que soka le bien associer nzambe que Dieu va les ravir ces millions papa. En vérité, je vous le dis, il arrive un temps ba mingi ba ko se retrouver en enfer avec leurs millions. L'orphelin crie. La veuve crie. Batu bazo nyokoma. Mais yena ba million na ye fête na fête. Kelelo ekobeta. Kolo koneto la lingomba na ye. Et beaucoup se retrouveront avec ba mal na bango ba conteneur ya ba bijoux ba diamant ba million. Mais ba ko manka ka enlèvement wana. Pe yango tende ko ki ko sauver âme ya moto. Que les réfléchis comprennent. Et maintenant l'ange me dit, oyoki mosakoli. Yo l'objet depuis qu'il est là au pouvoir, rien ne marche. Et comme marche ndengenini, to uti ko limbo lango en appui avec des références bibliques que les réfléchis comprennent. Amen. Aeko talanga lisus. Ali mosakoli. Tala na ngambo kuna ya fleuve ozomona nini? Ah non, Jésus. Papa, na eko bois kamiso na tali na ngambo ya fleuve pratiquement en face. Na Congo, Brazzaville. Alors tala malamu kuna aux abords, il y a comment on appelle ça, les bordures de l'eau là. Les bongos en français c'est quoi encore? Port. Le port. Alors tala pembeni kuna. Donc je pouvais voir de loin. Yango na lobaka toujours nzamba zo alokom. Dans la vision papa mishi nange comme kaloko ya aigle. Mais si ko na bomoto boy, nazo kokata komona ndeko za sima caméra te. Voilà. Natali na eko mona aux abords ya port, mai ezalaki ko baluka lokola tourbillon. Alors mosakoli tala malamu pona lingi na révélo eloko moko. Mai ezo baluka lokola tourbillon. Et du coup, na mai wana muto abandi ko bima na tourbillon wana, muto azo bima. Muto ngo tango abimi c'était vraiment inhumain. Mais eloko impressionnant ki ngai azala ki moulayi. Il pouvait mesurer même aux environs de 5 mètres. OK. Oh, na lobi mais oyo muto ndenge nini? Ayi bisinga mosakoli. Omoni muto wana c'est un grand sorcier. Motoana zali féticheur moko monene renommé na mboka Brazzaville. Motoana même soki otuni ba Brazzavillois ba koyebisa yo. C'est auprès de cette personne là oyo ba chef d'état mingi bakendaka ko ngumba mela pona koluka nini bokonja molili. Pona koluka ba protection na bango ya molili. Pona koluka makamo na bango ya molili. En tout cas quand j'ai eu à regarder papa, j'avais les larmes aux yeux. Moi je voyais ko ebisanga imosakoli kolela te. Mais yoka eloko na koyebisa yo oyo azako kamba mboka sikoyo asosola malamu l'histoire il y a les deux brigands sur la croix yoka eloko ayebisinga yo asosola malamu histoire il y a les deux brigands sur la croix nalobi sosoli sanga yango alobi na ngai l'un était condamné à mourir parce que à se moquer na Christ. Alors mais toi tu dis que tu es fils de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais sur la croix? Sauve-toi et sauve-nous. Mais oya zalaki na ngambo malgré kazalaki non papa, il faut être rempli du Saint-Esprit pour comprendre les révélations. Malgré kazalaki
Azalaki nani criminel, Azalaki coupable, mais il a obtenu une grâce à dernière minute. Kola lobi était même Oyazako Kambamboka. Je n'aime pas trop de citations de noms. Oyazamo Konjisikoy Kokamamboka, il n'est pas destiné à mourir en principe, mais soka koyoke la nzambete, soka koyoke la basakolite, soka koyoke la te o nzamba zako tinda malako na ye na nzela na basakoli. Alors makila na eli kolona mutuna na ye. Je pense que je suis clair, hein? Amen. Makila na ye likolo na mutuna na ye. Na chaki mutuna se je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer. Aïe singa mo sakoli, kole la te. Po ezali na makambo mingi o ngai sengeli na lobela yo. Na lobi lobela ngai na zako yo kayo. Pesa ngai minute moko na yo kamongongo na nzambe pe na kozongela yo. HP Media, la chaîne qui vous édifie.